Capage TV. Capage TV. Capage TV. Capage TV. Ba culte na biso est commis transformé à des meetings politiques. C'est déplorable. Au cas pasteur na place aloba nia nia nia. Bomba bomba mabé. Non mais écoutez, c'est quoi ça? Capage TV. Capage TV. Okolo bateke nzamba convaincre ngana zala célibataire bamona na ba sex tape. C'est pas normal. Capage TV. Capage TV. Ce qui on dimeli Yesu, on dimeli pasteur te. Ça veut dire que nzela ya mabeto ba faute, ba péché ya mosali ya nzambe yango nde koki ko bungisa yo kondima na yo te donc. Capage TV. Capage TV. Bah culte comment chaque semaine 7 jours sur 7 on organise des cultes. C'est pourquoi? Comment on la biso? C'est pourquoi? C'est pour chercher de l'argent. Capage TV. Capage TV. Et cause à la tête que pasteur loba wapi offrande nangai wapi dim nangai offrande du pasteur c'est de n'importe quoi, ça c'est du pillage, je dis bien du pillage, on doit arrêter avec ça. Flat Hotel Safety Lodge Kinshasa. Vous aimez vous reposer dans le luxe? Le Flat Hotel Safety Lodge vous offre 2 chambres de luxe à des prix adéquats, équipées d'un service d'accueil chaleureux. Le Safety Lodge vous offre un espace de détente et d'amusement, son bar, night club. Retrouvez-nous à Montbélé, sur l'avenue Lumumba numéro 6, dans la ville de Kinshasa. Flat Hotel Safety Lodge, la luxure en RDC. Capage Télévision, bienvenue na bino na kati ya émission na biso. Biso to lingara bino po lingara biso parce que à chaque moment to tchaka poste na basali na Nzambe. Papa na biso Francis Chimanga aza na biso awa to meka un peu ko parler sur l'actualité et puis to yebisa nini ya eli bana na Nzambe parce que Capage Télévision et puis Congo Web Télévision to yambaka basali na Nzambe parce que na tango apasi nde to yebaka Nzambe existara. Pour bana na Nzambe ebele ba négligaka ba prophétie ba négligaka ba pasteur ba négligaka mambo ebele ngana betara c'était mokolo suka Nzambe otuna ngana oloba na yaki na pasteur Francis na yaki na pasteur Moïse Mbie na yaki na Marcus na yaki na ba multitude de bato na Nzambe baleka na Capage Télévision et bienvenue na pasteur Francis o mbali bosoto koyamba na Capage Télévision et puis na Congo Web. Mbote papa. Mbote maman Cynthia. Boni bampate ba na Nzambe nyonso ba Orlando lelo et puis ba o déjà okamba. Baza malamu li ngomba na nkolo tozo banda eza malamu mingi na ngolo ya Nzambe tozo évoluer na ndenge makoki ye moko azopesa biso. Kala mingi ti avant souffler bana na Nzambe bazali ba déception ebele ba musu ba lui ba okende sous église te ba pasteur bozo pengwisa biso bozo te a bien te mambo bino mo bote a bozo sa elango te. En tant qu'un homme de Dieu tu peux dire quoi na bana na Nzambe nyonso bazo landa? Bon, en tant qu'un homme de Dieu na kolobela bana na Nzambe que ceux qui ont dimeli Yesu on dimeli pasteur te. Ça veut dire que nzela ya mabeto ba faute ba péché ya mosali ya Nzambe yango nde koki ko bungisa yo kondima na yo te donc tondimeli Yesu Christo tondimeli pasteur moko te donc eza raison te parce que mutu oyo a yambisa ki Yesu Christo apengwi a koisami na mbeba ke yo tika nzela Nzambe. Donc moi j'aimerais encourager bateau Nyon surtout baza peut-être découragé à cause de mes conduites. Il y a un pasteur bas à la décourager. C'est pas en ce pasteur là que vous avez cru, c'est en Jésus-Christ que vous avez cru. Yende fengelibo kangamana yende sengelibo landa. Voilà un peu. Motola Nzambe pour l'instant ozo est vrai na église ni. Bon, pour l'instant, Tobandi Moussala Nzambe Sika, ou te dénommé en centre évangélique Impact.
eza église oyo botama malembe tozo bunda na quartier Kinsuka Pêcheur. Ndenge nzamba zo kamba biso, avec le temps Dieu nous fera grâce et on évolue petit à petit. Est-ce qu'on peut reconnaître un vrai pasteur? Ba bino ndenge ni. Mutu so afanya église to akuta ina moto na nzamba oyo bandeni oyo azana na iloko nzambe oyo ezate azana mafuta nde bomno olubara oyo ezate. Comment on peut reconnaître un homme de Dieu? Bon, un homme de Dieu se reconnaît au travers de ses œuvres. Ce n'est pas au travers il y a côté à malamu, azoté à malamu, azoko isabatu, azosala miracle. Ce n'est pas de cette façon qu'on reconnaît un homme de Dieu. Souvenez-vous, même Bible le bien était Satana bon makako mara ange de lumière. Donc ce n'est pas de cette façon qu'on peut reconnaître un homme de Dieu. Un homme de Dieu authentique est reconnu au travers de ses bonnes actions, au travers de ses œuvres. Donc, yé sur le biboro, yé babango na misala na bango. Donc, ils ont misala na biso, ba action na biso, ndé et ça les raqueto reconnaître que oh yaza musala nzambe authentique, oh yaza musala nzambe ya lukuta. Donc, c'est au travers de nos œuvres. Un homme de Dieu authentique est un modèle, est un exemple. Donc, il prêche plus par l'exemple. Moutoumora le dit que ce que tu es crie plus fort que ce que tu dis. Donc, oyo zali vina yo lo lenge nengozo tamola yangonde zo ganga makasi koleka oyo zoloba. Donc, c'est comme ça qu'on peut reconnaître un vrai homme de Dieu. Sur le sujet du pasteur Moïse Mbi et la réserve de l'Éternel, en tant qu'un homme de Dieu, okolobanini na oekweli lingomba et puis ba chrétien en général. Bon, c'est vraiment regrettable, c'est vraiment regrettable. C'est un homme auquel j'ai beaucoup d'estime. Je ne veux pas na média commenter au Eleki, mais c'est vraiment regrettable que Makambongo ait eu tournure au Lelo, donc on ne peut pas s'en réjouir. Donc on demande que Nzamba intervenir, mais moi en tant que conseil au Narope, c'est ça que Moussa Nzamba Vandanan. Akoki côté ate ezala oyo bazo accusé eza vrai tout eza faux, donc il faut avant nous ancien église cité Bethel ngai pe na moi na Bethel, donc je grandis à Bethel, j'ai œuvré à Bethel na bongo la mutema kuna na zo batem na ngakuna ancien batata na biso à Bethel ba megana ko telema bazala kaka c'est centralisé hein bazali, mais bon, bien que baza effacé bazali, il y a des hommes de Dieu que je respecte beaucoup au bankadra biso depuis tozalara na bekodim, donc bazali, donc ce sont eux ndé il faut ba telema d'abord musala nzamba vanda ba mener ba enquête batala est-ce que réellement l'accusation ou bazo portée sur musala nzamba, est-ce que ça solo to za lukuta. Ce n'est qu'après conclusion que Bango nde barozwa décision concernant Moussala Nzambe. Mais vu Makamo Nengezo les cas, donc je pense que ça honorabilité de sa part à tel malisu sur l'Ngomba, à tel malisu le bosso l'Ngomba, abandonné à Sangomalam. Donc supposons que c'est la vraie. Donc nanyango yokai. Donc voyez un peu donc c'est. Mais batmusu bazo yokai parce que azoté ya, batmusu pe bazo ya. Ça signifie que bampate misu baza bapate aveugle, to misu bapate baboma matoi. Bon, en fait, les problèmes, ce qui est déplorable l'église Nabiso à Congo, fanatisme est trop. Donc Moussa Nzamba Rozala a salé Kobo wana bomona. Il y a dans certaines églises au mona pasteur azam marié, mais azan alikangu na ye batu ba yebi gazan alikangu, mais on continue de le suivre. Donc qui fanatisme est trop l'église. Donc et j'entends souvent, oh, ne touchez pas mes ouins. Donc, Babylone Kwana, ils ont trop l'église, ils ont utilisé de façon abusive. Il y a un moment à l'aveugle. Donc, je pense qu'il est important que les loyaux ne soient pas vandanan. À vandanan, tigarotea, kambinabiso à Bethel, tellement. Bameka kolandela na likambo wana bakambo pe église corps du Christ ba tellement ba zo likambo en charge ba sala banquette, ceux qui va découvrir que ça vrai ba mesure de sanction contre Ndeko pour que batumusus o baroya ba meka ko sala la même chose, voilà. Et tout le monde peut Ndeko Francis Kalombo, pardon papa to kota na biso na sujet na biso aye ko intervenir na compte ya Elian Yoko lo bandengeni.
parce que parce que déjà image mususu ba kaye pour na politique mais aki resamba na makambo tali pasteur Moïse Mbié. Bon, ndeko Francis Kalombo le vieux donc azo sala musala na ye. Ndoi na ngai bien sûr. Azo sala musala na ye. Donc ça musala azo sala il y a rien de mal en cela, c'est un avocat donc ba ko consulter pour que sujet moko sur un sujet donné. Donc il a tout à fait le droit de pouvoir éclairer, mettre le point sur les yeux, éclairer l'opinion publique. Et ça, Moussala Naye, donc moi je ne suis pas contre, je lui demanderai seulement à Salam Moussala Naye, normalement, à l'intimider par qui que ce soit. Donc c'est à la justice de nous éclairer sur ce qui s'est passé réellement. Okay. Merci papa, to comme na moi ba problème moko awa na makambo etali lingomba bolingi ba dim bo France lukana no dim lukana no France avant to sambela pona yo na moni eloko mo ezoyela yo na moni boy mais il faut que lukana no moi eloko mo tshela moto na nzambe na enveloppe avant au prier les dim offrande sacrifice reconnaissance nyonso wana e utawapi est-ce que ezali important na lingomba ya lelo nane bokoma hotel misabiso na $10, nana zana $20, bata $40 ba kende boy. Tout ça, ezali vraiment ko nuire église pe ko bebisa mitema ya bana na nzambe. Bon, eza vraiment déplorable. Donc eza biloko moko oyo tozo dénoncer en manière oyo lelo yo to komi. Bon, je suis en train de généraliser. To komo kumbela makambo ya nzambe, église comme on dirait association avec but lucratif. Donc, muto salisi église zapo batuba bikate zapo lukambongo. Yango zomona lelo ba église tonani na Kinshasa. Donc parce que on a trouvé un moyen de se faire de l'argent, en pillant les peuples de Dieu, permettez-moi les termes, en essayant un peu de manipuler les gens. Lelo yo au commission au côté église na mbongo nego bikate parce que je comprends pas en fait il y a des gens na habité ceux qui bazulango kisi pour manipuler batou jusqu'à les soutirer tout l'argent aux zungi mutoza et logoté. Donc nous déplorons ça. S'agissant de la dîme, ce que je voulais dire, ce que dîme ezali et yaki sokotangi na Genèse chapitre 14 verset 20 au romona Bible zotal sabiso Abraham apesa ki na Melchisedek dim. Mais ce que tali contexte apesa la gi Melchisedek ba força qui était ba tindika qui na makasité. Donc ezala ki volontairement. Mais tant to yé na Moïse nzamba ko instituer dim loko la mobeko. Nzamba ko instituer dim et komaki mobeko. Donc et komaki impôt. Impôt wana ezalaki pona ko entretenir temple, ko entretenir plutôt ba lévite, bato bazaro sa na temple et puis pona ko pesa ba pauvre, ko sunga ba pauvre. Mais au fait, la dîme, la notion sur la dîme est complexe. La notion sur la dîme est complexe. Sur le tangi Deutéronome chapitre 14 à partir à verset 22, au mona nenge bazo laksabiso le lenga ko utiliser dîme. Le lenga ko utiliser dîme. Bazo sabiso que okozwa dim na yo moko moko na zomi yo moko ezalaki essentiellement ba produit de récolte donc au koni ba bleu na yo maïs na yo olongoli moko na zomi yo moko ozana ba mpate na yo olongoli moko na zomi yo moko oke nango place nzamba établir présence na ye yo moko okolia yango ezate que pasteur alia yango donc et puis ezalaki annuellement une fois l'an. C'était pas mensuellement, c'était annuellement. Et après 3 ans après, ils allaient na dimo bazaro pesa yango ba veuve, ba orphelin, ba étranger, na ba lévi. Mais lelo, est-ce que tozo ça la dîme de cette façon? Jamais. Tozo ça la dîme de cette façon te. Ou on ezalaki na tangwa mobeko ya Moïse. Mais Yesu na Romains chapitre 10 verset 4, Bible bi Yesu ayeko kata mobeko ya Moïse. Ça veut dire que makambo ya dîme et sili à partir ya nouvelle alliance au Nzamba créé na peuple na ye. Yango Thomas Paul o eza apôtre et ya ba païen o a pesi sango malamu na ba autre nation. Thomas Paul a teyibiso lobi na 2 Corinthiens chapitre 9 verset 7
pesa oyo mutema na yo esepeli oyo lolenge o résoudre na mutema na yo tout en sachant que oyo akopesa ndambu akozwa ndambu oyo akopesa ebele akozwa ebele. Ce n'est pas dans le sens ya kopesa muke. Donc je veux vous interdire. C'est pas dans le sens que, par exemple, je donne un exemple. Yoza au gagnera mususu $50 par mois. Oye au pesi 10 000 francs. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Mais pasteur Oyebiso, oye na bonza mike boye. C'est beaucoup. Donc en termes de potentiel, c'est beaucoup. Mais si je gagne $1000, je viens donner 1000 francs. Je donne peu. Donc exigence na makambuya dim na nouvelle alliance ezate. Donc Bible tel sabiso apôtre Paul Aza apôtre Bapaye alobi oyo ngai na teibi no bosa elango. Philippiens chapitre 4 verset 9. Apôtre Paul a teibi so maramba dimte. Apôtre Pierre a teibi so maramba dimte. Pourquoi na l'église ba comment exiger ba dim? Pourquoi ba comment multiplier ba offrande des prophètes, ba offrande des rachats? Non mais c'est de n'importe quoi. C'est vraiment du pillage. C'est vraiment, c'est rançonner le peuple de Dieu. Excusez-moi les termes. Ça révolte. Et t'as l'église, comment on multiplie les cultes? Culte comment? Chaque semaine, 7 jours sur 7, on organise des cultes. C'est pourquoi? C'est pourquoi? C'est pour chercher de l'argent. Parce que la beauté d'une femme se trouve dans sa coiffure, Secret of Beauty assure la fabrication et la vente de perruques de qualité, tendance et durable pour satisfaire votre désir de plaire encore plus longtemps. Nos perruques sont fabriquées avec des cheveux naturels pour augmenter ses chances de durer encore très longtemps. Et parce qu'on veut être belle de diverses manières, Secret of Beauty vous propose plusieurs sortes de perruques à savoir longues, short, courtes, noires et colorées à poser avec ou sans col. Vous pouvez faire vos commandes en ligne sur Amazon ou encore nous rejoindre sur notre page Facebook Sarah Amani ou encore nous contacter au 40 36 063 765. Secret of Beauty, les secrets de la beauté d'une femme. Qu'on multiplie les séminaires. Pasteur Mozoï Sanga, chaque séminaire, n'a pas costume à sika. Oyo lukamongo na muto abampate. Non mais écoutez. Donc je pense que il y a de boire et à manger dans cela. La dîme dans la nouvelle alliance est révolue. Donc pesa oyo résoudre oyo et tout est semina mutema na yo. Peu importe le montant, nzambazo condamné, nzambazo exigé. Pesa oyo et mutema no sepeli nzamba ko pamola. Soko pesi ndambu problème ezati yo na nzambe na. Soko pesa pe belé problème ezati yo na nzambe na. Et basala nzambe Bible tête sabiso na Galates 6:6 balobi kabola na mosala nzambe oyo ba bien na yo. Bible lobi kabola. Bible exige biso to pesa dimte. Oyo zanango volontairement. Oye ba pambola nzambe ba pambola na kangisa pe mosala nzambe na sombela ta costume. Mais et cause la tête que pasteur loba wapi offrande nangai wapi dim nangai offrande du pasteur c'est de n'importe quoi, ça c'est du pillage, je dis bien du pillage, on doit arrêter avec ça. Voilà un peu. Merci papa Motonanzambe tozo kende Francis tozo kende penza kitoko na maluba ya nzambe et puis oh et comme micro OK ndengo zote ya boenga ifona fungola sac na zimbongo na habité ezara parole de reconnaissance ce qui nigne commis pasteur azote ya liboso il faut offrande bo ke tchango na cher et offrande wana ezara offrande ya mutu ya liteo et simbio to ezara na cadre église mama bonza wana to kende ko ko ndo tcha ce qui moto na nzamba azote. Bon, en fait, là, je ne suis pas en train de vouloir condamner trop. Il y a l'église Moussousou, l'église Moussousou, Basalara que ceux qui battent panier moko, au cas où tu es touché par la parole de Dieu, tu soutiens l'homme de Dieu. Donc, ça, c'est continue à cadre, il y a Galates 6:6. Mais, extrême les années mingi. Au moins, on n'a rien à dire. Maté ya moko fondé, oko pambola ma oko bonga, yako pesa, yako semi. Donc, c'est de n'importe quoi. Je pense que c'est pas mauvais. Yako tchamwa panier moko wana. Et que volontairement, je dis bien, il ne faut pas exiger. Il ne faut pas, au tchématé anayo,
au bongisi mateya non en fonction que bato ba telema ba repesa non prêche la vérité. Si les gens sont touchés ba repesa. Et yango monaka esala que bato à cause ya ba panier wana bato ba komo bongisa mateya na ndenge que atelemisa bato ba repesa. Ça c'est déplorable. Prêche normalement et puis s'il y a des gens volontairement ba repesa, il y a pas de problème. Gloire à Dieu. Mais qu'est-ce que et comme on dirait moi et l'Oromo donc c'est vraiment déplorable. Merci en tout cas Motola Nzambe, merci pour la liloba Nzambe ezokende ezokota ezofanda dans la mitema ya bana Nzambe nyonso tango yango yo ozozwa liloba oyo esengeli pona et servir yo ezala telobi na pasi nde oluka numéro ya Motola Nzambe Francis. Pasteur, balobi ngomba pezo tele mebele na Kinshasa. Mais bino baba pasteur bozo boyo kanezate mangomba ebele changement ezate na ba chrétien bazo kota na kati église maramu ya malonga te c'est dû à quoi na kati ya Kinshasa bazo bakaka qui ezali béni na liloba ya Nzambe. Non mais ça aussi ba signatant de la fin to komi na ngonga suka Yesu atikali a ligno zonga ba prophète ya ba faux prophète ba rotele menebele parmi les signes de temps de la fin. Et ça va signer Nzambe à Yesu à Talisibiso à l'obi que bokomona ba faux prophètes ba telema makambo ma beming rozala. Donc ce sont des signes de temps de la fin. Mais je dis souvent na bana Nzambe au bazar authentique des enfants de Dieu authentiques ba tenir bon ba se laisser séduire na munguna. Bible c'est lui qui persévérera jusqu'à la fin. Malgré tant de confusion, malgré tant de mboulungan, je vous dis qu'il y aura encore beaucoup de scandales à l'église. Il y en aura encore. Mais nous devons tenir bon. Biso oyo, tous aba chrétiens authentiques, to tenir bon, to y campiko, et celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Merci. Est-ce que Motola Nzambe kokozala yé mon pasteur, yé mon député to mutua okamba mboka? En fait, kozala pasteur na ba osala musala mususu pekisamite. Donc parce que le lot moni confusion koti moni mutaza na église à 10 personnes a mis pasteur à temps plein. Yango moni bakomo anarqué bakomo landa bakomo liara mbongo ba bandimi tout moment bandimbaza ba fidèle baza déranger moni pasteur azo déranger azo bengo à tout moment. Pourquoi? Parce que il n'a pas compris la notion du temple. Donc, Kozala, pasteur, Kozala, activité mususu, c'est pas interdit. C'est pas interdit. Kozala, pasteur, Kozala, avocat, Kozala, médecin, Kozala, pilote. Donc, c'est pas interdit. Mais en matière politique, il est recommandé qu'un homme de Dieu soit au milieu du village. Donc, c'est vraiment un terrain glissant. Parce que imaginez par exemple les pasteurs, les FCC et que il y a un gambo à Lamuka, donc et comme une guerre entre bino. Donc je pense qu'il est important, pasteur, s'il y a lieu de dénoncer des histoires, s'il y a lieu de dénoncer des mauvaises choses, il faut les dénoncer clairement, rester impartial, rester au milieu du village. Mais au commis pasteur, au commis moutoua cash, au commis moutoua FCC, non, ce n'est pas la vocation. Les lots, c'est déplorable, comme on église, comme on dirait, et comme culte nabiso, et comme transformé à des meetings politiques. C'est déplorable. Au cas pasteur, na place alba, nia, bomba, mabé. Non mais écoutez, c'est quoi ça? On est où? Et des hommes de Dieu, hier, Moussa Nzamba, c'est la politique. Hier, les lois continuent à la politique. Non, mais nous devons être constants dans ce que nous faisons. Donc, Moussa Nzamba, il faut aller dans le milieu du village parce que Bandimi Oyozo Kamba, Bako Zalape Moutape perdé. Donc, Zalape, pasteur Natel Moutape perdé. Donc, voilà. Donc, il est important
que nous soyons au milieu du village. Donc voilà pourquoi biso basala nzambe to kokota na mamba politique te. To tika ba politicien basala politique na bango. Biso to kipe makambo nzambe, to kipe ba mpate. Soki eza na makambo mabe o ezo salema ko dénoncer pona ko zongisa batu na nzela mulongo, mais yo komi opposant Kabila. Atayo. Tout le monde qui photo mon circulaire qui dimanche pour na papa na biso Kanyama. Est-ce que mboka ebele e bomara le roi na Kinshasa? Olali la mukika bobazu photo ba mixer. Mona ki ngona bandi. Bon, en fait, je ne suis pas informé. J'ai pas suivi ça déplorable donc to le qui question on a voilà. Papa to komi na tango ezala au Saint-Valentin eza biblique té. Oh bato ba sepelaka bolingo eza biblique te eza lisumu Saint-Valentin ba sepelaka yango te bolingo eza nyonso ba jour nyonso tomoni opo ozali na mokolo to na liboko pona ba sena nzambe opo bazalaka ba marié te baza toujours condamné. Est-ce que ce pasteur pas ko kambana lingomba sa azala abala? Oui hein, pourquoi pas. Pourquoi pas apôtre Paul abalarata donc epekisa mite mais okolo bateke nzamba convaincre ngana zala célibataire. Bamona na ba sex tape, c'est pas normal. De nouveau chez Capache Télévision, ma fille a bien, chic, et mes chic a biso ba sac, il y a première qualité, il y a bien, moi s'il faut sac. Vous voyez qu'on est dans un sac, il y a bien, contactez Aimé Chic, aux en Canada, aux en France, aux en Londres, aux en États-Unis, aux en Suisse, aux en Allemagne, aux en Afrique. Livraison à domicile, en ligne. En tout cas, achat en ligne les amis. Aimé Chic, azana pour la livraison, la bino et basak, il y a Solo, Gucci, Louis Vuitton, Dior, nyonso lingi, magena tanga aizate po ezebele, yé atekaka kaka en ligne. Aimé Chic, contactez le numéro wana, bobengaye une grande dame ou atekaka basaka marque. En tout cas, bobengaye bo contacter vos ala de cité, sac nyonso ya marque. Vraiment Aimé Chic aye pour la qualité, il y a Solo, PA bien. Bisous les filles. C'est l'adresse Aimé Chic. C'est pas normal. Apôtre Paul alobi nzambe ye moko apesinga don ya kozala célibataire. Alobi na lingi bozala bino nyonso lokola ngai. Na lingi bozala lokola ngai bo balate lokola ngai pour permettre bino bosela nzambe librement. Mais sokozo kokate ko vanda komi kanga. Sokozo kokate ko vanda sans moi si bala. Yo oza célibataire. Mais aux aura basser en église. Et puis aux lobaguer, nous avons convaincu que nous sommes célibataires. Tu blagues avec nous, tu blagues avec Dieu. Donc, quand vous êtes pasteur célibataire, ce n'est pas mauvais. Mais, pour éviter la tentation, il est conseillé de te marier. Il est conseillé vraiment de te marier plutôt que de brûler ou brûler. Il y a un conseil de pasteur au Nyon Sobaza célibataire. Donc vraiment, ceux qui vraiment ont la vocation d'être apôtre Paul, il y a la célibataire, il y a clairement. Mais ceux qui ont la vocation d'être papa, salambango bala. Merci papa Francis, tu comme d'habitude dans Souka et puis pour la bateau va fêter à Saint-Valentin. Bon, Saint-Valentin en tant que chrétien, c'est pas une fête chrétienne. Hein. Donc en tant que bisso chrétien, moi je suis marié. Donc moi je fête mon amour tous les jours. Je n'attends pas la Saint-Valentin. Et regardez ce qui se passe dans la fête. Des bêtises, rien que des bêtises. De n'importe quoi, rien que des... Et cette journée est comme officiellement. Donc, biso ba chrétien toko kota na makamwana te. Donc, je conseille à tous les chrétiens, sur l'union fête bolingo na yo, tu n'as pas besoin d'un jour. Tous les jours, tu peux faire ta fête avec ta femme. Donc, voilà un peu le qu'on a conseillé. Merci papa de retenir Nini pour l'inauguration dans la Capache Télévision. Et puis, tu as dit que tu as jour parce que tu as dit que solo malamu, tu vas retenir Nini. Et puis, ceux qui vont besoin de numéro, tu affiché. Bon, Bananzambe lo na kosenga bo retenir que il faut tous honnêtes ba chrétien il y a béré. Donc pasteur sogate yo malobaneza parole de l'évangile.
Les chrétiens chaque fois que Bazako vérifier dans les Écritures. Le problème avec nous, on est devenu trop naïf. On accepte n'importe quoi, on gobe n'importe quoi, sans pour autant vérifier dans la parole de Dieu. Biso ba chrétien, où ils ont tambouissa biso, ils ont maloba nzambe. Oyo et comment mina maloba nzambe te, on n'est pas tenu de le faire, de le pratiquer. Et quand on a battu nous sous baïf singa oté doctrine église ezalara, doctrine ya Bible pe ezalara. Mais doctrine église, il faut pas contredire doctrine ya Bible. Donc biso moboko na biso eza maloba nzambe. Ceux qui musala nzamba te yo zoa peta ya vérifier yo moko. Est-ce que ils sont conformes à maloba nzambe? Si c'est conforme, d'accord. Mais si c'est pas conforme, ça ne vaut pas la peine. Voilà. Merci papa. Pambola batu balandi biso lelo. Nzamba pambola bino tokutani à la prochaine. Donc on a encouragé bino bolanda émission à Kapage TV. Donc il y aura beaucoup de bonnes surprises. C'est une belle émission. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Merci en tout cas d'avoir venu ce balandi entretien na biso na pasteur Francis et ça biso bien ba nzambe nyonso bobenga na numéro wana vraiment bobenga pour contacter Moussa Nzambe bobenga wana et cause à kaka oyoki liloba mais olingi ba prier yo ozana kamoro quelconque ozana ba problème pour ba problème ici la raté ba problème ici la raso to kangi miso chaque fois so to zotambola na ko lia na ko la mukana nyonso ezaka ba problème ba sa Nzambe bazana pona ko aider biso massivement ndenge ba eba rapenga inga pe nazamu na ko ela makambo yango nazaka na basali na Nzambe pona lelo to suki wana bo s'abonner bo aimer bo partager l'émission na biso et merci na Congo Web Télévision Mobimba Papi Mandeke Maurice Gigandou Charlie batu nyonso Freddy ba on se passe na région wana merci Nabino ciao à la prochaine. Kapage TV. Kapage TV.